Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Yann Yungu. Quand est message sur le bateau, kitara kakosa la fort pour nous repérer sabino ba message et puis basango. Le lenge mo cannabis ezo kende. Donc yango wana nazo remercier bao ba s'abonner déjà à la chaîne Nabiso RDC International Saint-Jean ba mbote na bino partout besoin mi bozolanda biso yo pe nano s'abonner te sala pende fort au s'abonner et cause l'avantage makasi pona yo parce que au cause la toujours informé à temps réel. Donc yango wana ya mbote na ko tsa invité na nga mukola lelo na ko profiter na remercier ba oyo ba soutenaka to pe ba oyo ba sala ke tom suso la mukina ntongo eloko liezate o kimimba na western nous moi quelque chose bango nde baza moi un peu cher pour na biso ba oyo na kati ya Kinshasa. Donc sans plus tarder na pesi mbote na Christelle Pialoa tout moté ma chérie bienvenue Fundolo le mannequin d'Istanbul Didier Piana garçon Temai Mobali bambote na bino yango nazo profiter pe na koti sa mbala moko invité nanga na plateau otozane na plateau mokola lelo mbote papa wa mbote yani yung. Donc to sepel makasi ko ya mbaosusu susu na mokola lelo. En tout cas, un grand merci. Nangi o se présenter na ba oyo ba ebiote parce que ça ba o ba ebio mais ça pe na ba o non ba ebiote se présenter bango aux nani et puis au salarani. Wa merci d'abord la parole. Na pesi ba tutu oyo ba olanda biso. Ba bonjour, ba bonsoir. Ya bino yango wana donc. Nga nazali artiste, comédien. Oyo abengami na kombo ya Stray. Donc bah oba ebi komba Stray wana ba okoma déjà. Donc c'est un peu ça. Artiste comédien na kombo ya Stray. Eza pe na batu belé tom so ba monako. O pe no pe ba monote ba koko baza bezo ba yeba. Artiste ngo obotami nango to po komi artiste po bande kolanda mutu mo sepelaka na ye to eza ne. Yani. Yani. Bon yo nalanda ko mwa mingi. Nalanda yo donc osala pene misono kitoko wapi. Bon, pour répondre vite fait, le problème c'est quoi? Omoni makambu, makambu na babotama nango. Makambu so botami nango, do yo moso komi na temps ya conscience nde obandi pena ko pesa pifo nango quoi. Donc c'est-à-dire ngai makambo eza ya kobotama. Na botama déjà artiste parce que elo tout o ngana ndo sala deva batu bando mona déjà lo mo boya fort batu da bando pousser nga d'abord sala art tant yo comme na conscience nde na koti siko na kati ma solo donc voilà tant yo comme na conscience batu bande ko pousser yo zaki te tam so attiré par mutu moko lingaka mingi to ndenge nini to ezaki ndeki selon ndenge ngolobi wa dondo tala parce que ngana na moi na famille ya grand comédien ya mboka na biso Congo maki tout alongwa déjà moi tongo na baninga ba Congo mais naza na kati ya famille nazaka pe na mutu na mingi oyo ngana bando olanda e opesa balandi kombo wa na ndolanda ve mangobo donc wana pe na oncle na ngai oncle pe na ya famille na pese mbote place azali papa mangobo donc na ndolanda e façon oyo ando jouer dans ndo salanga bien fort. Naza pe na moi crête, il y a idéologie na quoi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Question où tu penses na ndenge ya venanga penda Louison Mbata na kati ya South Africa Second Champion na tout na boy. Bilan na yo ezani par rapport depuis tango yo kokota mtu na makambo ngo ti lelo bilan ezani. Wa yani pour na yo. Wa parcours na ngai sonde tina rozong sa mo esprit na nga moi sima mwandambo. Ngai kokota na mondi oyo ezaki un peu moi mystique quoi so na loba on a terme wana parce que ezaka na moment mo boye o lem sunga na koma na envie ya kokota na mondi oyo mais ko tellement na ndo tala mo makambo wana misika na ba so na ina groupe oyo pona ndo kina ba rap pa batu na okay ba rap mais na mona sko grandeur ya ba groupe onde ba mema mambo nga mona kia mambo so na koti yango eza moi fashkosh donc nazo na moi temps regarder non nous quoi na ngai mais ce que frère nanga auto ana président nanga na PC Mbote place à Ligingombe le manager le plus puissant na PC Mbote le manager donc hier tous allons na partie à Ina tous allons na partie à Ina
na ina nde na ndo kotala chez sans souci asalaka tunaka ekoma na moment mobo oyo esimba ete efo alongwa ntango ye alongwaki nde topusana avers ye totalisi mpe lidéologie yango nde alaka donc natalisi ye parmi makambo ya kosala groupe andimaka mpena kosala mpe groupe nde tozalaki na kati ya groupe maintenant na groupe wana déjà deuxième année yango non comment ouais deuxième année tokende troisième année donc voilà groupe sans stress international toza wana na kati wana oza wana na kati sikoyo toyei tino question par rapport à synthèse ya ndenge obanda makambo yango na évolution nango ndenge okenda lelo baavantage eza ndenge okomi lelo baavantage nango eza nini bon le problème eza nini moni avantage ya motu eyaka soki déjà oloni donc eza lokwa motu aloni bilanga abwaki bagraine donc azela sikoyo nde bilanga ekola mpo abuka yango adame donc eza ndenge monga mpe na kati ya monde aro toolona nano tobuki te parce que badifficulté eza mwa ebele eza mpena ebele surtout na mboka na biso Congo donc ebele omona baosala basuccès wana le mosusu mpe banino kobuka te banino kobuka te donc biso toza wana tokobakoba tokolisa no mayele mpona nayebi te so nayebi force nango ekobima bakokanga yango te ebima yango moko donc c'est un peu ça badifficulté nini okuta nango par rapport dès le début ti lelo wa badifficulté eza ebele badifficulté mpena eza ebele nayeba yango seki moko boye bafévrier si je me trompe pas na 2018 yaka na rep toandosala rep na wangata kabinda na zone ya kini kaka ekoma na moment moko boye tolongwe zone na kini tokomi kosala rep na ntango donc kote ya kingasa na suka sikoyo otalaka basoti moto donc basoti moto ebele donc fo koma wana elia fort donc difficulté nga mpena na ndomona yango wana ya kokende kosote basoti moto wana bwana barep le mosusu bwana rep 8h tara 8h donc c'est-à-dire fo lamuka so ba 6h ba 6h wana mpo ozala deja 8h juste oza wana mpo nga na groupe na chef ya discipline donc esenga nga moko mpena fo nazala wana mpena na ndenge clovni na ndenge ntongo donc badifficulté mpena yango wana eza mpena ebele so na bino na ndotalele oyo boye c'est chaud eza mpena ebele sikoyo toza na mwa phénomène moko ekoma orenie na makambo ya batéâtre Congo yango ekoma bato malgré oza na groupe nao otravaiaka na groupe moko boye songolo mais eza sikoyo na phénomène moko oyo mpenza bacomédien na biso baartiste na biso ya lelo soki asali yango te omwana lokola azaka artiste te affaire anzonzingi yo nano okomi na niveau wana te to ndeni napesi susu mokocha ya mwa salamu gi ngombe nzonzingi na ndenge mabe te nzonzingi tobeta yango deja tobeta yango totunatuna mpe na bato bayebani donc nzonzingi mpena na groupe na biso eza permis donc so babengi oza obligé ya kokende donc groupe na biso mpe tokendaka toza parmi 5 personnes oyo betaka mwa babiloko yango bani ebetamaka nango mpe nzonzingi ebetama donc naoteki kotourne nzonzingi moko na vie na biso pakalowi napesi mbote place ayali donc bete mwa boro moko na ye beti mwa baboro eza nango na ndenge banet ezali ntango yo omonaka ofandi mpenza otali mpenza boye bino na bino bacomédien otali mpenza oyo contre oyo Barcelone contre Caleb oyo contre nani oyo okota olobi nga patron ya bacomédien donc conflit entre bino na bino bacomédien yo etanke moto ozalaka mpe na monde yango elobelako nini bon omoni mutu tu alela lokumu mutu nyonso alela lokumu mele mosusu tokoma obosana lokumu nde ezalaka mpo na nzambe mais biso bato tokoma olinga lokumu mais le problème eza ke mutu amibengi patron donc c'est-à-dire aza na patron na groupe na ye na famille na ye na bato oyo azala na bango donc nakoboya yango te nga mpe babengaka nga professeur bato bayebi ngai babengaka nga professeur Zuku donc ça malangage moi-même donc eza te soki moto abengi so ndeni omoni ye so ndeni non so na ozonga mwa moke na eloko esusu olobi mpona barandwa olobi mpona barankine banini bon rankine quelque part eza mabe eza pe bien pourquoi eza mabe rankine so ekomi déjà na baguerre d'esprit moko boye ya faux oyo mpena na bakwe mo bookutana bomotakane wana nde ekomi mabe
mais soki eza nango barankine moko boye oyo biso nyonso toyebi mpona baise, c'est normal, eza nango normal. Donc c'est un peu ça. Faut mingi nde tozalaka bomoko yango tomona bandeko na biso Nigeria bomoko nde avancé bango makasi. Donc talaka vitesse oyo bango baza nango na biso, donc différemment eza wana na kati wana. Différent moko eza wana na kati na tolanda oyo toloba eloko moko boye par rapport ya question natunaki oyo ya ndenge moko ya bacomédien ya mboka oyo tobomba nkombo te Fiston Saisai amibengaka ye patron ya bacomédien olobi ke te mosusu patron ya ndako na ye to nene seke yo ozonila yango ke azalaka ne patron ya bacomédien te aza patron ya ndako na ye. Bon ndeti nga mpena patron nga na wana na patron te na ndenge mabe te naoboya motu te naolobelaka makambo oyo nga na vivre nga na okóma na point ya kobenga motu patron ntango namona osala babienfait moko boye devant ngai, donc azosunga nga na makambo boye wana nabengi ye patron. Mais soki amibenga na patron donc seka abengana mpo na ye famille na ye bamasa na ye bato oyo tuya azalaka na bango, donc aza patron ya bato nyonso te. Patron akombo mpe alaka yo oyebi motu mosusu, donc patron mpe makambo eza te. C'est-à-dire que patron ya Fiston Saisai na convaincant na eloko moko te. Na eloko te père, toloba mpe vérité ti. Eloko ya te, eloko ya te ntina suka anika patron na kwe na ye. Bon nga mpena na okota mwana makambo wana te mpo nga naka nga moko nga avandaka na Musa Kisila, avandaka na Wali, navandaka na maître Hossein père des esprits, donc bapatron nde bango wana na Juma Bayi, donc Jani DM bato nga avandaka na bango bapatron nde yo wana, bato na obenga bapatron Saisai oyo nani patron te. Patron blague avec les gens. Patron Saisai, vous blaguez avec les gens, donc tika komi bengaka patron, donc awa toyebi etake patron te ezanga te ezo concerné kaka mutu azoloba, donc eza pe basirement ba période moko ebimaki bango moko oyo elango na ye esobesko avi na yo eza nini par rapport ya bango mbale po tozaka na monde na bino. Donc bando elango ye na esobe mais ndeti ngai mpona ye bapena vraiment un patron, moto aza patron abetela biso ka salle moko boye salle salika salle opesi yango uniquement mpona baartiste wana nde na omona ye patron. Mais so moto ani na makambo wana te nakomi patron te le mosusu mpe na bagroupe na bango nde baza wana ata moko te asombela artere na ye ata velo eza te. Bo patron ya ndenge nini oyo bango bakobenga oyo biso toloba yango oyo so nazongi Musa Kisila aloba na nga ce sont des gens Musa Kisila yaka ndeni il faut pas pour me faut pas, donc babilo mo ya bongo wana bavantir père ya mana bavantir bana eloko te bazobundabunda comprend biso tout obundabunda so aza na bamoyen de vie eza mpa na ye na ndako na ye atambolaka kaka bien alataka bien, donc biso mpe toaka bien ndeti nga na bien comprend na bien surtout place na nga bien bino mo boye oyo na base tout bwando ya na koyamba bino, donc voilà donc botika koambrie biso botika mitu na biso vanda kimia to na covid 19 ezo attaquer biso to pour ça bambrema ki patron na bino te tant non bofongoli ata nefis ata salon moko te boye po to ça rata ba show ya comédie, donc botika koambrie biso ça n'engage que l'invité ndenge azoloba nga nazo éclaircir yango kaka, donc yango wana penda étant que éducateur en masse par rapport à réalité comme biso na monde oyo telemeli biso le roi statut mobwe to bouger te kangi biso so blocus covid-19 un mot pour na ba fan na yo oro yebisa bango nini ba ba perdre pe ba famille na bango na malade yango na ba pe baza na batu baza déjà attaqué na malade yango na ba pe baza déjà na malade yango soki pe wapi songolo ba olanda yo un mot par rapport à malade yango yebisa bango vraiment moni eloko eza mondial un monde entier, donc blague te malade ali eloko nga na oyebisaka bandeko faut se protéger nde babi tolata masque photo wana ndeti nga na yango na tambola nango partout yo poza na namonaki oyaki nango, donc photo te se protéger tosukolaka maboko plusieurs fois tolataka masque moi distance nga na mpe toa moi 1 mètre banini, donc toa distance nga na yo to respecter pena babiloko oyo bakonzi bayebisi biso, donc to respecter yango
po malade ali malade ezoboma biso olem so na bakina ngo elia pena malem mais so total na Europe ba kufi fort donc tout se protéger car les soirs on a payé ça batou yango donc tout se protéger la meilleure chose. Tout se protéger, yo mo lobi bientôt se protéger mais ba mesure à protection wana na kin. Tout monde ngo pendeza te par rapport tout le vérité président Kamere réagi à liembongo nyonso yena famille na ye donc bato bazo souffrir ba pon banzele zate bato bazo kangama donc ba se protéger neni na habité yo tango zo ça ba se protéger 1 mètre buena bui tant que ba konzi ba liembongo na bango banzele zate ba pon ezate donc ba mo kangama na habité par le ah bon problème ne ya grave ya na mboka na biso ni moni mboka na biso pona oloba makambo ezaka donc bazaka pena bato liboso o baloba makambo mais pour ba réaliser ngo ezaka moi passe parce que tant bozui ba engagement mo boye oyo boko kangala musu ville pendant des mois donc c'est-à-dire faut bongisa pe ba place oyo bato ba na ngo pena prêter ya ko supporter on sonde sina rozong sa mo esprit na bandinga ba changu so tamwe na changu ah mais yo mo peno fando bia rein malade zate mais so ezala ki engeza boete mais biso pe le roi bato to lingana biso mabe penate to se protéger kaka to se protéger pour on sait jamais et lo mususu to ignorant ngote po to mona déjà ba libanda ezo sala mabongo mais mabe mo ezaka gouvernement na biso non bazwa pena comment dirais-je engagement na ote ya ko diriger bato na ndenge o esengeli donc c'est un peu ça gouvernement na biso ils ont bon sous peuple les sunga peuple pour peuple se protéger bien aller bien ils ont bon sous peuple parce que par rapport ya ndenge l'état la mungi moi muke po bandola ndela bango na justice ndeto bandaki na o bakangi na no Vital Kamere na bato mususu wana yo koloba nini na gouvernement so baolando na minute yo basa na bango ni bon babi muntu oyo asali mabe abuki mibeko fo kanga ye ovandise na kasho place neza kasho donc justice na biso mboka re esalara justice na ngwa na ndinga vrai muntu aza na tort pe si tort muntu aza na raison pe si raison parce que biso nyonso to mona ti mambongo wana baotanga na pe réseau planifier biso ba mitu oka ba million nde baotanga wana donc zelo mo pena fo balandela ngo na logique balandela ngo pena muntu aza na mabe tia na boloko afanda na boloko muntu ana raison bimisi donc justice ça sera musala na ninga bien na ninga pena ya bien ya clovni calmement donc c'est un peu ça ce dans retour nos questions pour tout le monde dans le monde wana oza pour ou contre nani décision proposition ya avocat ou pesa ki na monsieur le juge bavanda non ba 20 ans kuna na bakage na ba prison wana nande basali bambongo wana mabe ngapi naza contre na ngote naza pour yango parce que mbongo wana eza mbongo ngana yo ndeko na ngai so minde tibido ya mai donc c'est que elo moko ya yo ezolongwa wana ezokende donc c'est-à-dire ba mbongo na biso peuple so mbongo na biso to lia yango te bato misuba lia yango santi mutu moko ana ba million na compte na ye tandis que biso to souffrir banzele zate so tala ville centre ville to na normal mais so kina ba chango bani ba monga fula bakota kati kuna role la père courir à la rater mais à la rater au mona ba venti to vivre na venti na mboka o na niveau mo tu peux pas imaginer dans ma beza fort donc c'est muto ya sali mabe fo kanga beta 20 wana beta 20 vanda wana ko sese ko venti te po babi mo bomi so tiki aboma batu da ba jona ba bomi bazo boma ba congolais na moral pe na ba art donc faut ba kanga bango voilà bakanga bango justice sala musala na yo bavanda no na prison po tolembi biso tomonaka pasi totambolaka na ba ndenge moko esengeli te tokangama na banzela bapon eza te nzela eza te ale mbongo evanda na bakonte ya basoraya evanda na bakonte ya badaida batonga bamapangwa minene biso mpenza toza pour baavocat oyo bapropose likambo ya 20 ans wana bopesa bango mpenza 20 ans bavanda nanu kuna
eza esika oyo esengi yango wana mpenza tokomi mpenza kochute vers la fin nayebi te oyo nyonso azolanda na miniti oyo nyonso asepeli ta mosusu abanda kolanda na miniti oyo akokozwa yo programme na yo eza ndenge nini olekaka na chaîne nini to mpe ndenge nini opesa programme na yo. Ouais, merci beaucoup Yann Young, le journaliste au Penanga Baka Swaga, très propre, bani, toujours propre. Donc, merci beaucoup. Bateau au Balingi Balandangai, Nandinga ba Congo wa tolekaka na Biso TV. Biso TV tolekaka chaque mardi na 20h, vendredi 19h. Donc, so bo komi na ngonga na botalinga bo mona professeur Zuku Stray bo mona nga wana na pesi mbote na ngai epa ya Yvette Edungu depuis France na pesi mère na ngai maman Hortense Bayo na petit na ngai bientôt to mona ye na ba grand équipe na ndenge Allemagne wana donc Beni place Ali Beni Mayamona donc place Ali salam na yo salam place Ali na moni mpandi RBzo la cette fois noko ya yo yango namoni maître au scène père des esprits maître au scène mambango yango ti maître au scène ya yo pe yango yo namoni Cladin mon pote à moi Cladin namoni bazé belé batango bazé belé dans misuru bana chombo fona tala ba namoni Nathalie Moussango namoni papa Jean Moussango donc bozawane belé John Poi Joe Lufuangwa bu mbote ya yo pe yango wana namoni bazé belé nani Patrick Kembe Nathalie Toula Gingombe Merdi Lufutu Bakalash Kesh c'est donc ya yo pe yango big up mon pote donc ya yo yango wana bazé belé msou na luka na habite soyo rolo bana mpona luka vraiment habite Kevin Makengo l'amour d'une vie na pesi lisusu mbote na ngai epa ya ve na ngai Andi Lukusa depuis Suède ya yo yango wana Andi Lukusa mauvais Raïs Youssouf na Londres ye moko grand prêtre mère Anna ya yo yango donc na ndenge ya Clovini bazé belé donc voilà na rosuka na bongo ba miso balukanga na ndenge PV bobenga ngai na deuxième émission boyoka ya bino. Un mot par rapport à la chaîne Nabiso Bazolando par rapport partout dans le monde. Ouais, tout pena bo s'abonner vraiment na RD Congo International. Bo s'abonner babilo kafu ezali bokota pene belé na ndenga RDC International. Tozawana pena mobimba so bokoti bo mona babilo na biso ezawana. Et ça la bien pena ba masala ngai famille tout so bo s'abonner na chaîne oyo. Do boluka nga place musu te. Na suki na nga awa nde bo mona bagaki to bando sala babilo rebele akafu pena to bando sala donc bokota bo s'abonner massivement. RDC International Saint-Jao balobi bokoto bokota bokokate belete bokokate te ba gag ya solo ekobanda kolega awa ba émission na bino bolinga rebanda kolega politique nini na esa bino biso ngana bangaka na ngati se bolobi o kende ko attaquer nani ayibi mbongo na kokende kende ko attaquer intel ayibi mbongo na kokende donc eza musala o bino bopesanga na osaka pona ko sepelisa bino na bosani bongo te Kevin Makengo l'amour d'une vie esika motema ya mokonzela laka maison RMV na ndinga ba Cape Town Drinks Kangiko Pasteur Gédéon Delix oyo apesaka moi ba conseil omoni sala boye bima boye ba sambela ka sala ka boye ye penda na robosa na été bino nyonso ba obolandanga partout dans le monde bambote na bino ki pia na garçon c'était mai motema ya mère nanga Angie Soukari na ndinga ba France donc ya bino pe yango yo bo s'abonner po bo rataka ba news te quant à moi je vous dis au revoir.